kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien notre cher fidèle de www.talalelonews10.com, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo, dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokama, des télémas, intapre tout son, on a bien site Nabino Talalelo, site Nzamba Salimi. Si tu as si kaloa kaye de sanoba dessinateur, si tu es mbaramutu tout à distinguer un domaine nae, puis si tu es beta parcours c'est-à-dire aux akinani pour communani yango intitulé za talelo, sans plus tarder le lot aux invités n'a pas to partager ne weba ming au weba quitter ya zali bon artiste et musicien et puis ngara obenge PM sosobe manager parce que à Salapema Mamon, avec Gabriel Manzelangoto, à Salapema Moussa, les PBS, ça peut partout dans le monde. Il s'agit de Kissinjo, Andé Babin, Vienjora, Nord-Est, les Mobile majeurs, autour tout bête à Mama Solo, il y a 10 qui des âmes. Mais quant à moi, je tiens à remercier staff technique, Nanga, mon Dari, les Diwantes, à la caméra, et pourquoi pas, El Sibli, mon Nevin pour tout, cameraman, Abisso. Mais un grand merci, na mère Mila, Bella Dinganga, Nami Mawetu, Malela de Londres, et puis Willy Mouchen Peko d'Amboka, impresseur au club de Nomba Sipaza. Un grand merci, Nabaïtuna. Tantine Botalatala, est-ce que tu partages l'invité dans le sac au Kissinzo? On ne follow bien. Votre impression par rapport à l'émission Talalelo? Ouais, merci Botalatala, on s'appelle Makasi. Travailler mon bala mouinde soukali, bala mouinde vraiment soukali vraiment. Au cosinga trop les lolobi ti dimanche bimelinga. Botalatala, Kissinzo la zoya, na outima Londres, na otike bantuka na plaisir à kuta nayo. Na nako déjà peu trop bon na sepla nayo. Na biki les bien batwa sepla makasi. Tra vient jour azana ba majeur batwa za la décide puis na net, internet à part nga ba batara batu misuté hein. Vous assir. Oui na assir. Mouvement si kabanje makitoko batwa na ngora chez biso. Mouvement si kabanje masikana biki ça ni plaisir makasi na Australie na Paris c'est des langues et pourquoi pas na Jaffa nzengo Neves papito carré VIP na Katiga ba François na pourquoi pas na ba tout bota la biso même les États-Unis pas Guinée le Kenya na Johnson Keto le gara de la nation na Katia Londres Vienzo bien ça sonne du solo ya disque na Isanden. Ouais en tout cas merci disque ça va non c'est un ranzambe merci ndето soleil na nzambe ninga saliango na souffrir na disque depuis 2010 toujours qui temps 6 ans 6 ans et au salon mon musique tant album nga sali 6 ans na comprendre Michael Jackson alors c'est musique album après 5 ans ba to comprendre zaki producteur na zaki te ou sorti ne pas problème au likama okutana nango ya artiste musicien aveugle te zaka ko préparer biso njema moko photo sala ngo malembe photo sur lango temps batu ba to yoki sango ba conseil na so ba aimer yo kono maloba to lobia est-ce que François est simbi est-ce que likambo to lobia simbi to tengami tazo biso yango ngaso na ko studio na ba artiste nga to na ko luka ba mikolo ba sala musique liboso na biso na batama yele boko no maloba to lobia tokuti nango belé malobe to lobaka msusu etenga mamona buba te moni malobo nde bolobe ngo sala ngo na bo yango ezoki biso vraiment tant bon eloko pe ya ko soke umeli ebeli kitoko bo yango moni pe simbia soke pe to sala ngo pressé bimaka bongo pe mabe yango moni ba disque ba te belé etenga ma trop ba nzembo etenga ma trop pour ba kotika studio une année 6 mois ba bimisi bo Bore bimi batu bakomo boya biso to 8 ans yango moni 6 ans yango moni c'est mon tour lelo eza sur le marché batu bazo somba mutu moko te atikali kolobake album oyo eza mabe même yana Werason abengi ambassadeur Kisha Brown abi petite sœur non akota ki pa président d'homme na Lille ya be sebeke na nzema elenga Sony ya lo be sebeke na nzema elenga Sony tanga yoke elenga Sony akemba moko asombi disque abi petit na ngai petite sœur na ebité disque yo
Non, non, comme disque, na chaîne lelo, à part ba Kofi Olomide ba bozi na ba Redi Amisi. En tout cas, petit sœur osongi singa na musique ngana ya na wera ndimio. Na kutene suna kango soso Abraham Matingo. Temple. Via na yoka ba pauvre mandilu ba boakaye ba yemba ba wazeko ba la coste. Mais alobi nga kisinjora na yo kinsembo Saint Valentin. Petite sœur, pardon. Pardon. Quand on a une mission, et tu n'as pas son disque. Tout ça qui t'a biso, il y a un album 10 sur 10. Elengi, musique qui toko, mixage qui toko. Merci à Junior Kadia dans le studio, à Marcy Media, à l'ingénieur tout travail, à Papi Bof, à Segment Kaka, merci. Et puis merci à la diaspora, nous sommes partout au monde, nous sommes somba disque. Musique est autre comme nous sommes tous sali. Et ça, c'est que tout bon mamoutou, nous avons tout ça, la cérémonie. Oh, to kunda mwana taba to taba mukolo to marabu mo aya bo moni ava boteka disque boke na zandu place ba komba ki wana makweba batambola ki boyelanga zelo peke za bon na yeba tendengeni parce que na mona monango na monako yo monango wapi mamuni oningo ba misenyo so beta lisolo ke ki seza tenga na yebi kezaka musala to so mona ba témoignage ba to zo pesa na église to so mona film ba Nigeria ningi artiste baso ya simba ki boye nango boye nga mimi na mama mona o la moté na lo baté et ateke OK na mort ka baso mimi mo boye to ngalo kana leader na mfuma na côté la job dans musique catholique kaka bon nzambe toujours musique catholique kaka na baibota la biso partout à travers www.talelo-news10.com to yako surprendre bango ndenge za toujours na orchestre na bango na ba les majeurs bango tout au beta bango à travers émission na binota lelo avec Julien Botalatala. Mais Kisinzora, est-ce que vraiment ndenge za ndenge beta musique na yo na ndenge yo yebi, est-ce que Kisinzora musique ya Kisinzora ba yoka rango pona ki musique ya Kisinzora to ba yoka rango pona ki mbanga na yo ndo chaka to façon ndo zalenga pour ça pour taper bien à la logique na paramètre mususu ba so Kisinzora za la raté mon ba venir même sous ba fiette beta ta enlever des rideaux oh ta maman chala mona beta ta place mo bo Kisinzora ya ta place on a bo ozaranote ba orchestre ba yoka na bango te Kisinzora ozama kasi na internet makasi. Bon en tout cas merci. En tout cas, c'est pas une question makasi. Net une minute au disque bimi. Ah ce qui concerne nazala tout ça après Robert net siko vraiment dans nazapa na comme na besoin nango nazala ko lingate ba proposange belé na beta ba concert na lingation nazo beta musique ba toi ba nzembo na biso nazala tenter lokola mona ba petit ba fabrigas na fabrigas tenani ba brigade c'est razo beta na abeta ba nzembo wa utala na maison mère abeta Kofi abeta ngala ngama mama ko raté ngala lingaki disque ebima ba toi ba ke Saint Valentin yango wana tamba tika ka beti solo bi oza Saint Valentin mutabi na pisa mo matin bazobina na ningi kolima shika la fraîcheur ya le ki mona moluba muswahili tant zo manjema la patrona atie microbe batutu ba yebi yango izate ke toko yima banjema batu musique ba beta rango na album na bino bo beta concert na banjema na bino au moins to saki to chemin na fali poupa batu zo ya concert pour na droit chemin donc fallait toujours bêta bazo te pour na banjema Kofi Olomide ba yeba ki ba tante ba organiser ngo bazo ya concert neti siko ningi disque ça sur les marchés boyé naza prêt à bêta concert et ba artiste émission peut ba féliciter déjà qui Kisinzora depuis abwa ki disque né vraiment oui ba féliciter ngai te mais nani na yebisinga Espan Pova yebisinga te so baza numéro na ngai te alobi karma pa aleli via Leli habiki sinon après c'est son devoir moi ça c'est son devoir Kabose Aleli a sepeli présent ouais raison a sepeli wana producteur ndebisinga présent ouais raison muta ça c'est pas déjà kana okanga na ba TV ba partout na moi sinesi déjà ma partenaire ba sepela déjà qui est musicien pena boye abenga ngana ba benga te Kisinzora moi to betalo masolo mingi télé ba otal partout dans le monde à travers Malela de Londres Mama Titi Pedro et pourquoi pas maman Elisa Pedro mais il s'appelle Blair to mbio attaquer Alanga Nzembo orchestre mobimba oui bikara ba papi mo muno so ba mise bino kanga mingi mo muno so le ma bikara ko mama mulunge faut pas passer la paix na plaisir ba otal partout dans le monde to se prendre so ko beta sanga mo ndé na pono bende na moni hommage à Babia Ndonga na ebité so to gocha merci hommage à Babia Ndonga mutayembi yango mwana Babia azatele lo ayete loto dimanche mwana Babia pe na kata orchestre mwana Babia na mufuma iya na photo ye zo ma betombola mabia ça daidi wa tesa landela ngo be mwana Babia ye mutayembi yango na kopona pona ngana moni to beta mpova
Moi ndambo pauvre. Ça va bossa kana. Moi ndambo pauvre kaka kolima chana na maison bakunga. Malobeza na Nzembo pardon. Abraham Matingo Temple. Ya Jagi Pierrette Ebene moi sa mwindu sukali. Motema ya wele. Espoir ya mama Viviane chéri bolingwa bomona koza tanta ya lokerbi pe ya Walter Saint-Terre pouvez aboter na yo mama koza séisme ya Haïti pe ya tsunami ya Japon ezabote na yo pova chéri yango eza riche bébé yango naza scotché yoyo na matama na yo nakuta dusara koleka la matama na yo nakuta dusara koleka de mes fleuves du Congo mais sois pauvre na ngai yango inspira nzambe création ya sanza pe mizoto lèvre chérie esili sanga posa ya kolia chocolat pene na yo mpovai na bosa na souffrance ezalaka na mokili bébé papa nanga chérie espoir nanga bébé bolingo ezalaka ye balete pova ye papa bwaka eloko ye eleka facile ecola ye me bolingo ezalaka na kati ya motema ye pova nanga chérie nanga ye natikala na ye bébé nanga nga ye ya pova yokangi motema yo poko yokanga ye bakulaka na yokela nzo aise yo nzolele ye solele ye solele ye magali bonzolo ngwe ya solele ye mwata pese na victoire ye amonanga is oh pova nanga ye pova mon amour espoir tikanga na goûter amona yo confort koleka paradis kuma yosana yo nde wapi lone to espoir pova baseleki angenge kafela buluo biasa Rita Zangwe Yanzora ye Mourinho Kafela buluo biasa espoir pauvre basomba ngweza to sisa ngonyo so vraiment mais big botala partout dans le monde tantine botala tala les lots pourquoi pas ma maman Elisa Pedro na pesa mongo daninzi la pembo témoigne to zaka toujours qui se veut partager nzora to so bitaka li solo toujours la monde mageno outu ko yemba pe soli mais ningna to nelo moko qui sinzora ala moto mo to ba monda qui sino ba moto mo de ya chocho siko ndenge ni zo maîtriser esprit ya bato nyonso oyo ezaka ko ba ko sola bien ngano esprit na ngani na vanda naza momiti na na pela mwasi mais esprit na ngeza mingi mobali donc ezaka mabele kaka mukela kisaka na mwasi na sexe mais na esprit ba na mobali yango chomo na vaina bango lelo bazana ba 7 ans ba 8 ans to banda mouvement kala mais ko ça le bom de ba 6 ans ba diego solo bazana ba roli machika bazana ba développement seulement goza momi et ça peut plaisir makasi mais est-ce que qui se nous attend à botama ki bota me buka ndenge ezalaki bongo tout comme pe ba parents pe ba sako ba forcer yo mais okene na nga ndebo ba parents na botama ka bongo explique kaka maman na sabo chibane bela ngana 5e kama ngana mana ndenge na nga eza ndenge nza matina na mokilia et puis ndenge on a zape sala ngai pour son azaka trop momi na monde de musique on azali ba respecter moi ça mutu tene bango tout ba nzoto nanga parce que bango tout na za sirba ndinga nga sko mo ntanga ba kombo ezate mo ba so na ba kombo eza ba bombe et ça et pour naka momi mais qui esprit qui mubali soka yo preso yeka vieux la petite na to ça qui espère qui mbali me baolandaka balandanga kaka parce que na ra momi
naka nzoto ba momi balinganga basebele sonte bakomba bamisuku bakufa na bango bon. Ce qui fait que Kisinzo azalaka soit travailler na mutu oyo na relation oyo même au manager même qui porte pas même mutu mais ceux qui nous aura ba yokanité ba longo. Est-ce que c'est important qu'ils aura ko finga net ba ancien président na yo ozaki na bango ndeta avant? Est-ce que c'est important vraiment? On dirait bien la vérité na Congo vérité za ko finga. Il y a différents koloba ko pesa réalité na ko finga qui sont nengo memela. Na ba vérité. Na ba vérité non na finga mutu te ya des besoins. Imbécile yo nyama zoba nyama tufu yo nyama na be wana ko finga nyama yo yo bembelo nyama mama na yo te wana ko finga. Eza ke na lobi vérité ke tina za ke pa na yo ozanga na valeur te. Bona finga na pe mutu te na finga mutu te poso na finga ba ngone pe to yo kana te tilo ta lo kofi olomide. Sur la biso bien avec que peut-être ça nous succès malgré jour on a peine na jour à conférence de presse à Kofi Olomide ta conférence au matin escalier et c'est vieux bébé ngani na bo esa ngo kesa langa ngamo tata témoin moyo e bagité mais vena rozo nga pena sama so via bi mena luka ku batuti vena bina luka ku batuti to ina ngamo mais bit na limite ko yoka kina yoka ti wana vena asenga ki na ide Saint James ngana mona quartier latin 30e anniversaire à quartier te biso banjo kana to zalawana oba biso ba tout na ngotoro biso ne to zalawana asale loka bien sala kitoko ezalate na RDC pour na ba artiste déjà ba JDT ba beti ba Lacoste ba artiste belana asenga kito sela ngo promotion ye bana ba africain muso ba mobeta wana ezoloka bien Kofi c'est mon grand frère de sala na musique so benga na aider il faut na aider aza papa na ngana kata musique ngana mona quartier latin ne ba tout so ba ngala mona viva ngala mona wenge ne ba ngala wenge biso ko quartier latin. Donc c'est mon grand frère propre donc. Combien d'années au Kofi Olomide a la relation na Kisinzo? Ah oui mais depuis non tant que ba coach na 4 na 5. Ngana ya quartier te pona babela zo la na vie de fin. Na zo na vie Kofi ba moninga lelinga. Nga ko faire CP nga ah babe on ou comme balibo mi se lot. Non yo aux États-Unis ngabite fika na ki. Yo za mamboko encore sur na beti Timberland et mata culotte polo Adidas chapeau coiffure mystique fi abina photo za kana en tout cas il faut za kana nga prendre au ko banga bi fena ba ko lobate ameka ka misomo apoto boy ay na loba via kaka il faut za kana nga ya ga shinga section mo laksone ngolo ba ko fa maela ko fa ana laksanga bo loba boy mo loba si le lobé na sala be porter par lango na kepa JB Simbi na kepa Fale Simbi collège des nobles Simbi tala lelo yo nega émission tala lelo c'est mon tour et comme il tourne nga album est Simbi parce que na zo maela Kofi mingi est-ce que c'est retrouvé pe na mwantu aka après ça te lobby poto biki Sinzo ka mutu mbanga makasi mais ah moi to PC accès wana ezate po bibika Kisinzo mbanga makasi est-ce que c'est retrouvé vraiment on a ba secret to lingi to yeba pe to lobby to exception montate po lobby ezate ko po va wana tala na wana ba secret merci beaucoup. Ce qui est endé long, album parce que les producteurs tout va qui sont si rata na bisoté. Babika bato asika bateka, ba producteur ngara so utaki na mouvement monde ba zo bateka. Talelo batamba utina ba mouvement ba ko teka te. Qui Sinzo rappelle nous en tout monde appelé artiste complet que koyemba pe ko bina pe kinzo ba kata pe makino. Bon, bat pas moni déjà dans ma vidéo ah. Bato amoni sokola ngo bien vienjo kabina moronda na munene mena souple na mataka na kitaka bato amoni mais nazo ko prendre peu malé ça pas musana nga été fort la vérité quoi ya musana nga te tout ça ça prendre ba en français nazo ko prendre malé malembe mikolo ya esimba na ngwa relation les andeni na ba artiste mission mususu. Ouais, tout cela, très bien, tout cela, très bien, relation, tout cela, très bien. Karma pas, tout cela, avec mandachan, tout cela, car nde batoka to sola te sala nga pasiti lelo ni boso na bon o to sola ti lelo te to la pelo moi grave te tout kana soka ko bongisa na biso pe lelo simi ngo fali na JB c'est tout to mesala ki ça nga plaisir makasi ça qui mi boso na bon te mesala ko pe passer ça ko passer à travers émission ta lelo dans les bons parce que émission ta lelo za même à 30 minutes 1 minute mais ça aujourd'hui implique gloire à Jésus ko pe ça pe maman message na ba ba partout dans le monde fali poupa na batutu na ba kama pa na JB piana ko pe ça bon pe ka message mbala ouais non pe ça message pas grand frère na JB piana tale le selinga pasi e bembe ya segena ket e bembe ya selile ngo bo masegen ti segeli misanga paro segutu soga lam to kufa na sakufa sege mutia malamu ezana ye yango malado ya belaki
akufi te abiki sozaki mutema bende akufa navana sege na bi mutema malamu na ye talaka lelo Seller akufi petit frère na nyoka mapona ye ebembenye na zate babi akufa kijiba ya kite wengi mama ya kite to tika ma polémique wana na zala besoin zonga ne bien on est salaki ko kene matanga ya Seller te na bange kaka mo fanda bena bange na pe pamela ko ko fonte bango ba sanga pe lote membala sima to bongsaka mo ne ko kene ngo likolo makasi bangi si na bange ka ndi bango ba équipe ya babi te pour bango ba lo banke to sa bango mabe ngapela bange na suko ba sanga mabe su libanga mo boye no ça que ce ko passe nzoka ne na ndako otango na musika mozolela na non les lika Seller na ngala ka télévision quoi bon bolingo za nango ya ko jeka to sola bien mon saka pe to sola bien je bien ka moi dika pour ba charisme mais azola nanga je t'aime vraiment avion na matem da macha na vie amemanga na ngola na za ko lingana matavion amata to vale place wala so panga dalinga ke mingi Yves Mavambo otala yo pe na be image na biso vraiment Bundes Image TV na ba tout ba so partout dans le monde bon fali pour pas peine ngo tsolo ba OK relation on peut la fali même message pour PC dans les bons parce que les lenses c'est la famille toujours n'engeza même sous pas na biso te mais depuis que à travers émission ta l'autre côté la bango partout et ça la paie bien ouais na linga ke mingi ebine to sala droit chemin ebi passer to mona ngalo baga ono se leka limbisa alimbisa ngafale onyo se leka même atati nga prison makala ezaka ndiye mo lo ba batunde ba tcheki ba songi nde ba yebisa laki nazanga problème na été nazaka na besoin na PC disque na mona ye na PC disque ezala bien so na PC disque ayoki musana sali ezala bien la réalité wana nyonso ele kandi ngo betali solo que no problème na JBMP na problème na fali pour pas même problème na ko felo mi déposer problème ko felo mi marqué bongi ça débozane sikoyo ndebe obi ko faire ça faible lim ça n'est pas pam ah d'ailleurs ça ko fait to finga siko c'est qui ne parle lim sine ah ya ça bien mais siko na nyonso en généralité oni ndingo zo zomba ko bateli betala somo le lot etenga ka lona bon saka to bon sala soka pour la zone appelle foot à monter les autres solo bater sala mabe to bon sala soka to bon sala ya mama mandule tale lo na solo moko tale lo papa wemba ndenge akufa ki Kofi azate tane ba bana musique na Kofi Olomide yo zena conférence de presse à Kofi tane Kofi azole la vie na ye et ça l'est passé yango biso bato tikali lelo to tika mama binemi et ça na tina moko telo ngalo ki sinzo ka exemple so na Kofi fali ya te tane to sako za na fali to vanda ka to mel to seka to mataka ba vie to tambula na fali tale lo mukulu lelo ndenge maman comme lelo exemple lo so ji ba Kofi to na Kofi mo ya te ça bien te na ça beso to bongi ça to za bien parce que ça soit un retour ya baliwa tale lo pauvre menata Kofi papa wemba yete ça papa wemba pasta papa wemba tchakela ngona ntembo mono yanga na yate eza bien te to bongisa ngo kaka mutu ba bomela mutu mwana zate boma mutu baza peut-être ezaka ba polémique ya musique ezaka ngo normal nga ngele ki yo boye eko mache ba matanga te tira ba kacha mitema te tinga pa na soka na mutema nini o mais sali que kisi nzo ka changer poto to mona kisi nzo ba mona ka mutu moka show mutu ko boya mutu ko ma mutu donc clair directement boto mona to ebite pour zaka disque pour soigner minimum batu OK de façon que ba somba disque pour va pas se retrouver pas ba yote soigner ba minimum batu te no pas soigner ba minimum batu te na bane ba mise ba yebiti ba va na semana nga na bane ko bongo bana kala to bongisa na bane ko bongo pauvre mene akufaki na bane ko bongo da to bongisa bane ko pa na hôtel lo baki déjà to bongisa to pauvre mene akufaki fait beaucoup la ya kité salenga mabe na lo baki da bane de bana kala ça te ba soma disque lango ba soma ngala ngo da bien eza lango bien sala marketing na ya be ba misala ngaba bo yemba makasi ko leka bango ko leka ba garçon on garçon bongisa on garçon garçon voit kauka ngapena respect na ba mopao c'est me soupe bazana ba studio ba disque me soupe tout le monde na ke ba boki debe tout le monde a dit que kala mingi tazo bimisa de ritse batana be te ba bomba c'est motour na terrain ba bomba eza c'est motour na ngai ti sama ba bomba moto yo kana za tennis pas bien ou eza tour na ngai ba musicien sika ba tour eza ka ande titre nde kombo album mais et au sala musala yango est-ce que ça sûr que ça musala bo tala bangana lo batie ba to ba soma ba mo ba oyo bimisa vitali kangana cha lolo to dimanche mama na ngai oyo bimisa oyo cha mutu makasi bato ba oyo ka été mitali ça te dit la vérité mitali la vérité oyo bimisa mitali c'est mon tour ça sur les marchés et ça na terrain même sur vérité mutu ko longa disco na terrain ça te ti de mine za simano to lo nini lo biso musa to sali musa ki to ko boy musa mutu lo bisanga musala sandali na ba bota sila te njela liboso ezalaka nsima mpe ezalaka
Ça veut dire babi nzela liboso ezalaka nsima mpe ezalaka limbola baota biso partout dans le monde liboso ezalaka ya nsima mpe ezala nzela liboso ezalaka nzela nsima mpe ezalaka nzela na nsima naleka yango ti nabetaka mwa na ndenge nsima bazosala featuring na chanteur na ngai eyo okolima shika mobala pembe mwa moluba moswahili bazosala featuring omoni nga na asire ne soloko moko tala nazwi 6 ans pourquoi ka libanga na sandaline ba beauté nzela liboso ezalaka nzela nsima ezalaka parce que eza singelo nazobimisa bazosala featuring na chanteur na nga na bamusicien nzela liboso ezalaka nsima ezalaka vraie chanson okolima ona moke na deblaison na nzoka na nsima mpe ezalaka na nzela mosusu ya kokotela nzoka na nsima mpe ezalaka na nzela mosusu ya kokotela nzela liboso nzela na nsima comprendre bino kaka donc omoni kisinzoro ezalaka mpe bien bato baozela nde ozobeta mpe sete nango me ezalaka ndenge ozoloba wana kaka maposa nga miziki sankisi miziki sa mpona boma mutu miziki sana sala cérémonie nzambe kaka catholique toujours biso ba babena biso babaka patience ta lelo 6 ans album esimbi bato basoma yango mpo tozwaki mpe temps eloko mpe ezali bien merci na abe igendongisi la ndombele mpasi tosambelaka set alphonse na matete nzambe abatela bino babe nyonso tu place bozali bacardinal nyonso place baza nzambe abatela bango baota biso partout dans le monde il fallait bayoka eloko mo fait babwaka animateur ya Kisinzora asa musala na biki ça plaisir makasi on aussi ça na ngonde zaka toujours mais Kisinzora vient na yo Koffi Olomide akenda qui voyage j'espère que mon na ba image on nyonso ndenge le cas qui na habité votre pression par rapport na yango vraiment na cholanda Koffi on a karibu va arrêter grand frère auto le capé pas concert na biso mamile là auto peut s'excuser na habité mapona vienne ba vitesse le kaka via beta absolu trop abeta absolu trop basala babeta biso to ba ku abeta vraiment ngo ba ku ya la kana mende mo eteye mo ta sengi pardon mo eteye donc wa beta kaza petit sœur saba le ke makasi quoi donc ezaka kalikambu atika na ba vitesse wana ba ku nga bana zo ba ku tia sadi bum ku ozupe ku apecha ku sandra donc ezala ngo ba wana vient na biso mais nabi ke asala ki ngo mazaki na esprit mabete yazaka soko eloko moka eleka yo bani yo asala ngo ba de nzoto bon en tout cas elo na sepeli ka ninga s'excuser nga vraiment na sepeli azaka ne maele trop Koffi Olomide azape artiste émission tout le monde parle lingaka à travers mboka na biso pili banda mboka mais Koffi Olomide aye il paraît que moko Kisinzora tika nani Cindy Leker atikali na bat mosusu il paraît que loko la a résoudre ba contrat wana nyonso non de silité selon ba rumeur selon ba information que Cindy Leker atikali il faut Koffi afuta ba mbongo. Ah bon wana ebité na tuna Ronsard porte parole to yemo Koffi Olomide tuna na ebité mona lo bango bezate na ebité fana tuna quoi to soigner na WhatsApp na tuna Koffi Olomide tindi le audio na tuna message ni poko pesa na Koffi Olomide na likambo eleka ki parce que ça peut mutu bat mususu pe ba ba noté mso pazo ki pe kanda mona minute wana koko ya po yemo pe auti pe ko ba yango ke depuis avant dana madame na ye abeta te même ba danseuse même so ça artiste musicien danseuse à liboso au Kisinzora a Koffi Olomide abeta mais na habité vraiment Kisinzora message no repesa na Koffi Olomide par rapport à la réalité autour de l'équipe à Zape grand artiste et Mboka na biso yongo to beti lisolong. Oui en tout cas merci beaucoup ngana le baka vie bakanda na wazaka nga kuna a changer mais akita moi muke on a ba petit sœur na ye batambola na ye asa danseuse non ba petit batambola na ye homoni caractère des ba danseuse pour nga Kisinzora ne na be caractère des ba danseuse chanter za ko za te ko faire mbaka ba danseuse na ye a respecter bango a respecter bato basaka musana ye pour nga via diminuer bakandana wana baza bano ay baba leki na tambo pe Kisinzora zo pe la pe na vie na yo ki ave ndingo lubi ki no via za muto ba chose que j'ai vu tel ça pe que vie 2 ans pe moi bien na yo kaka et na so batanga so na Koffi trop ma ko faire respecter nga makato soigner bien azo attend yo kaka nga via yo kaka ayo kaka na ye donc wana baba leki ni batambola na bango
azo bango pa lokwa bano ya boti ata kande zali na ba lieu public bonga sala ngote asala ngole am sortane to za na hotel na chambre bo yo mbata bona bo mais mutende bato azaki bongo monde comme la vitesse à net ba benga ba paparazzi bo bite bata net ba paparazzi bote babo papa e continue ngapena na zawa soka oje ka bi mama darila la muki mama zu image donc en tout cas asa grand frère ngai ami azane kana tempo bakanda asakoli pe akoli wana baba leki ni batambola na ye kwa akila bango mawa basape bana basi mwana mosusu ko bete na salle buma zena retard à séminaire aussi problème hein d'ailleurs zemelongo basi zemelongo mala moko kuwana zaki makasi ya mwana mobali bana mbali ba bona force mosusu ke biso basi sabone olonga ronda 6 mois toi 3 mois donc aye bakaka ko respecter wana bana na ye wana baba leki na ye alinga bango mingi pour ça bango na mouvement quartier des akufa quartier c'est badanseuse quartier la tête c'est badanseuse badanseuse ndé basala quartier la tête basi ndé basala quartier la tête vie à respecter bana na ye à respecter baleki na ye pour na ka petango bon vie pe ça tellement jeep moro se calmer et ça moi bien moi jeep pour faire ça bien peu côté wana ça bien qui sont au toujours le partager toujours dans Bible partout dans le monde à travers www.talelo-news10.com mais qui sont battu sur la poste ba yo moment tika pardon ngazala nga bavuka mite yango na kana yembi la sita yembi na pardon président akimi na boko yemba c'est-à-dire que héritier watana be ya groupe na ya boko yemba c'est-à-dire que ko phénomène da boko yemba nzemba choc on se comprend mama to lia kanyoso mama toliaka nyonso ngaki sinzora na lienya we tana balona la yemba tala sinzora ba o ema lo kansemfo ya fona ngaka ne beton rebi makaka et tout est kotaka sini bimisaka fota nango wiyartlo malo ire la fona ye oba go fwa rock wiyartlo malo ire watzo no ona go batwa go lela na seni tifwa okaka batwa go lela la ba lela moi c'est abi sa voix on dit manga te mais sinda bi sa voix te ata mes 30 si absolument ndenge na nga yo mso na po force voilà nga batata est-ce que appelle ba principe ba mission des arapes que non de blanc mafuta ko lia mingi ta va conserver nga de five sanga lia nyonso grand frère nga baba nga de bezo bakunga nguba biso okote mama to lia nyonso biso ba chanteur nga ba lia ka mosaka ba lia ka to yemba danser somo ni chanteur mo ba mo faux chanteur faux musicien yo koto yemba o ki mama ndambo biki ba damba mission be bazando fula mo pe waka buba dodie na orchestre ba ke na orchestre ni boyo kazi orchestre no yokona ba orchestre misusu bona l'équipe turi bona manzembuti yibilo le bona manzembe me kuna ba kezwa mutuka na voyage na mamunyoso ba obazana ba pesa bona mutuka ba obazana ba kota wana ba pesa bona mutuka ba kota wana ba obazana ba maison mena ba BCBG na ba quartier la teo bazana wana ba no pesa bona ba mituka totala ba pesa ba amer ba pesa ba nini ba pango total po pesa mutu super posa wana zaka makala makala maman de sila nango maman sila nango des besoins avant nous na simananga yeah awutake pa kofi tune azwaki jipan c'est combien de pas kofi comment vocal na yemba na voix est-ce que qui sinzo va vous permettre comment vocal au sala pe kuna totalaka qui sinzo a awute pa kofi le midi et puis ayibi susu muta awute pa kofi le midi vocal ça mo vocal na sala kuna ngolo wa muke ngolo mona za obeta na rap ezaki l'amour nanga mopawo ye l'amour opesaki ngai nazwaki yango na sanie papa de piro nazwaki yango na sanie lelo na le na mabele olingi osala na nga nini ye donc wana eza babeloko wana za kobeta kuna vraiment donc obeloko bien bongo mais fais beti yango te ochango na nzima ya
jibe kumaluta bon mango kaka si on peut savoir artiste émission kolonga na grand orchestre monene wa quartier la terre international ko kota na orchestre non oyo pozo luko pasola monte kota mango on nzela orchestre noté ma blambo la tozo nzela orchestre noté nyonso sa do yo orchestre zaka système et tout est kota kaka c'est sinon pesi pe bango na si bon zaka ko sola bien ba artiste azake pa kofi ke kuna monte le bon me bima yembité artiste nga ko yemba quoi ba ko kepe le même ke maison même ke pa karma pas so azo yemba nité so ba pesi était à ça album donc assurance ezakaka vendre le na album de besoin d'azana à ces 3 chansons nzemba mpovo to tiko yemba na nzemba loketo na nzemba elenga soni kuna le mso alinga tiango te batu banga ba yeba epete ero lelo azani kaka sima kaka wana kaka azani kaka zela kaka sinda yemba kaka ya zela kaka na sima kaka t'as les 3 chansons soit azaki le nga zata chanson mo côté t'as les 3 chansons très important ngebimi opesango de poyozo emandete do ekomi kaka ke mutaso na parole ndenge ya ka image ka ya zana za misa za parole le kinga moi je suis pas un chanteur nga chanter c'était au ngo pour ça chanter au salis ko que c'est pour anine na le yelo moite mutaimba taza na mouvement président Sonia zaka ko yemba obo benga président Sonia to mo sadate senemani azaka na mouvement apé avec instrument a son ba sad c'est lo la kadoko liboso mais yo pe misa mutu vano na si au marketing de cela ba fali OK c'est na bangote OK c'est bon de ba leader ba leader ba aigola ba rolima shika ba Christian aussi le petit mopa pour que nous allons ba marcher ka ipo cheka moi pilipili ba blo musala nga yango wana kana olobi musala nga mabete mais bango so na telemi liboso wana spectacle non sala na ebite naga leader on a mabete o beta no musique ba no so mo beta musique mais est-ce que ba fiki mpe fungwa mia ba foyer zo za pe bele est-ce que kinzo sa suite ba contrat na so luka bango bato musa ni bazo ya te siko ala mususu nazana besoin beta na ba kermesse so eza ana kitasa vraiment so yo ki sinzo po musique comment appeler comment relation lelo zo zo bien été là bato bina moronda bato bina cri oyo plafond obwaka sikoyo album c'est bimisiko na komi prêt ça mamutu na komi prêt bazaka le bosoko ya bazo proposer na ba kermesse ba kasa wana nazaka oboya poto beta nzemba ngo bato bina bango te soit le monsieur sur le marché ba bengi vient sur na 00243 William Cheni 81 99 088 65 081 00243 code Mboka William Cheni 81 99 088 65 to beti ba sepeli ba tshiri soka mbongo na biso po biso to beta musique na mbongo biso fo mbongo ko biso beta to mbongo neti kofi nazana besoin beta na 7 parce que 3500 bato regardez naza besoin 3500 na ngana sur 1000 on va sur 2500 ni yom dolinga no zonga na porte parole pe ngamo na yoka ki yango wana zonga porte parole tie ngamo na yoka ko ta ko faire son matescalia zalaki na blaze na eme na lo ngwa lususu moko ngai moko na zalaki ngai moko na yoka ki mam na zoloba yo bivier à partir de lo ngwa na so pas confiner na souté au moins on peut souté na peut souté pour le ngana ngana e defie nanga to lo bela ngai moko jile botala tala ba botala biso kisinzo ga yeba ki yango tant qu'on fait son matin à ces conférences au so ça songi viens mon pas mam to kana na ba no sala un peu souté pour na réflexion on mo réflexion on pas mutu musu na miso boson na lo ba na TV mam te zaki ma moto on sala ba promotion à Saint James on a fait la sala bien photo fula nga be petit na zaka petit ba loba petit na zaka mtangenge so lo beli ba na esimba boson na lo bien on dit on te ça que pour boya pe okeli mama ko fulu faut que non na zongi na zani ga vela nga na moto ba ko fi kisinzo ga ba retenir ni néo le qui émission tard le vraiment album est bien sur les marchés c'est mon tour et ça a 9 titres tu vois ça va 50 titres pour battre 25 titres pour battre yo kabisote to ça na moronda dasa mibale zalate boyo ki badansa basi ba ya madoka ka mwasi moi na tikaki mukesi mekoli mwasi sundama toujours mwasi siko to ça dasa mibale deuxième chanson zana espoir pauvre musique troisième chanson amen hommage Babia Ndonga moi na Babia Ndonga quatrième chanson Saint-Valentin mais Saint-Valentin ba kosa Saint-Valentin de amour boka molo besalia cinquième chanson la patronne tuna wana nani ezali Sandrine Mupende azana pris 7 au sein les deux chansons quatrième chanson de sixième chanson de on les a ndemo na la kana na mukana ngo
tata mwana nzambe babota na mama on est nzembo na préféré na kati album oyo on est chanson préférée na kati album oyo na la lango na la mukaka nango yango muteke pesa nga ba trophée ba mama nyonso papa mbebe na mama na biso demeli ba mama nyonso après 7e chanson Loquette il y a JB Komaluta les pétrole de Dallas 8e chanson Elengia Sony et tu mo sadate que ton âme repose en paix tout tigabiso papa na biso boyema bolo c'est vrai que ma bato belé ma bayembela Sony et tu mo wiki na matanga Sony tu mo na ye kaka okesa ba bo sono bayaka ba beti na butu et wana sala passe na mona était yanga était ande ko felinga ba artiste comédien ba artiste biso musicien ba yate et lekelanga bon yebi ka monde on ngezalaka 9e chanson Mamadou Arish Soukana Nzembo salsa on a habité salsa eh ba jana lo ba ko sa ngote ba jana ba bimilo no mfo ba ko raté ba yelo bina Mamadou ba ko raté ba yelo ba bimi na habité ni ozolo bana bato esi ba sai déjà ba concert ba beti ba concert simbi bato esi ba beti ba disque simbi ba o ba bimi siko yo na kutu kisinzo ozolo kande ba daso ba disque simbi ba beti ba concert ba concert pesi ba o ba beti da disque et simbi ba o non ba beti ba disque et ba beti ba concert pe ba matisi ba mission da ba avion de sécurité watanabe amati miss ba mission voyage ko tena na makambo tena no abisa album te ko tena mo teke disque simbi na abisa album te voyage le roni ngalo tu mettra ma mission concert le 14 février na Pointe Noire Darir kuto mo kuto to to na si to na programme émission cameraman nga na emso ake Point Noire zongi rapide pe moi pe bu to ratang pe so na tu na to so la visa to kena passeport automata avion automata ni soki ni nana akar soki ni to kena na avion to kena mboka mutu ya ko balonge kitasa boka ta Lubumba chini ya na bango kuna yo na passer dans RDC ya pays mususu neti siko Espagne pour musique to zo ninga to bete pa avion na so Marciano Nangola ba mission des amants ta kiso ko tika ba mission kuna nzambe na ngai mission tika Nangola tika bango soko yebi kutu après Angola Dubaï. Dubaï, on va faire des arrêts toujours. Dubaï concert, tu vas à Dubaï, tu vas à Dubaï, tu vas à mais c'est belé. Après on a en 2014 après en 2017 14 personnes tous qui sont en Europe. Donc il y a en Europe, papi na Moronda. Bela dinganga, habite vraiment. Et puis dimension qui sont dans la biso, pédagogue balobaka démagogie, c'est-à-dire que vous promettez mutelo ko réaliser te, lo ba député ba sala ba biso. C'est-à-dire que bo voter nga so bo voter nga na so meno kabla cour, ta ba voter ba tie vite filmer. Et puis na ba policier liboso aji boye ba te soki yo belete. To ça plein. So to Liban Olympia. Na bexi to ça plein. Et musala mutelo. On a no luka no poto na mwini ndakisi. Na lukango te luka poto te. Na sana porter na makaso yebi. Acho maselo na poto me batutu na poto. C'est comme une selo ke poto. Te batu nyosa na poto. Po va ba yebi na ambassade ya Allemagne. Aza porter ya makasi. Fana ke poto depuis décembre année passée na boya. Na pesa fana ke na ba musicien. A proposer nga pena ke na novembre na boyi. Na pesa fana ke na ba musicien. Na kaka poto te. Na soma de lupango non na ba poto wana te na vivre na bien na ba king. Poto za fana ke na muziki na ba musicien to to bete to ke na 2017 pa kwa ba misa so ba mayele ya ba disque ba yele ba boro ya ba nzembu lisusu. OK. Ngo mafuta kaka. Na pa ba musicien to keso za bango. On mouvement za ya bango. Ata yo mo musicien pena. Po ba ba lingo po misala mayele. To misala mayele pour na poto te zane musala na biso. Funa la ça de quoi suis capable. Bato ba belé ba yebio ndenge ozali lina musala to sala là le kana ba orchestre belé mais qui sinzo abeta ali solongo ya parcelle trop qui sinzo ka ndenge osala musala o gérard ondenge ni to mayele ona yaki na ondenge ndaki bo mwasi pe na bandeko musupe baza pe na nzela na yo même ba porter parole ya basi op le ba ko pe ba leader na ba ko poko za leader ngo ba teke ndenge fo sala pe mamuso ya minene mais gérant soana osala ngo ondenge ni ko kabola msu qui sinzo azui 500 fois na nzela ya butu na nzela ya concert na ya matolo mais et ko matina niveau ki obeta pe to ndongo sombara lo pa ndengo lo que ça a des parcelles. Bon, moi, je vais des personnes qui ont essayé les cas,
ma ba non quelque ba 2002 wana sommation bilo wana ngese le cas maile wana chakina so de to ba ka maile wana po ba epe ba ya pe na simano bazwa pe sala orchestre oyo nde na vana ba mouvement ebele on a kotaki na mona ki ba musicien bazaki pe so ko travailler te ba musicien na biso komeka ka ko chambongo liboso kwa donc ngana na nde na lukela ba mbongo na ngai na ba kopi na ngana mafia ça mafia te na ngona monde ça mafia te oui bien on peut na ngona monde ça mafia te mais ba porter ça partout ba tubele ba ça mafia na ngaba bena ngana bomana ngaba tuté na sima na armée te somususu ba façon c'est belé ya lukambo et c'est belé urungu kumaka place moko be papa non comment pardon nani ça no bobo non cri non beta no boro non on ira bato aye bakanya na zola mbongo na nganya na sombe ay bango pa ngana ka totoka bakabela ko ba ngaba potolongo nya kabela nga kana be banani nga boto français sont tika abto boto na carte ngaki alinga pete alinga ne pete tout le monde est OK. Le prince mondial na Suède toujours na top. Ya matu idole motema Deborah Bofanto. Yoga bilo wango yango. Hey. Yelele bakudia bakukwenda bya. Bentora yena mote. Zamba sala biso na mokili lolenge mibale wo. Asala basi kitoko tala bokoto na sima. Biso mibali to swa kaka barabana e. Yango na koyemba na ko bwaka yo. Yelele. Plafond mushindo ye. Zamba sala biso na mokili lolenge mibale wo. Asala basi kitoko tala bokoto na sima. Iso mibali to zwa kaka barabanda e. Yango na koyemba na ko bwaka yo. Yelele. Yo. Fenzora yena moto e. Nzamba sala biso na mokili lolenge mibale wo. Nzamba sala nini? Asala biso lolenge mibale. Asala basi kitoko tala bokoto na sima. Yango yo. Biso mibali to zwa kaka barabanda. Yango na koyemba na kobwaka. Yanzora yoka. Yango na koyemba na kobwaka. Sandalina babote. Merci beaucoup. Un grand merci na ba YouTube comprendre la pièce master dit que vienzo rater l'émission biso. Mais na ebité mato poto chité ko fa na yo vraiment. La toté me so poto chité on la souka des ara toujours na ebité vraiment c'est mon tour disque ya ngwana vraiment consommer disque na bino. To yambela ki bino artiste na bino Kisinzora vienzo rendre ara toujours na ebité ba découvrir mama bebele na batutu mais na producteur na vraiment mais Kisinzora. Merci botalatala tomoka bwana yo na ebité vraiment nini on a tuni Kisinzora te oyo alinga batuna donc tu n'as rien sur est-ce que c'est retrouvé vraiment na s'est retrouvé dans l'album na s'est retrouvé ko s'est retrouvé za ezateka bonga osomba banga lebelo na banga makasi za nini na banga sikoke et après producteur nanga oui asali musala makasi disque tekami batutu bazoyoka yango de besoin de gens qui bossé yango wana batu bayoka biso Europe Amérique partout batu c'est pas un disque là s'est retrouvé donc c'est retrouvé vraiment plaisir makasi qui sont vraiment des trois personnes ba partout dans le monde ouais na pesi boss Bosenge ya Shada Gabriel parce que na poto na pesi bambota trop na pesi Guilhem Ayindu le mannequin de Paris ya Sandra Moseka Tina la PCM bote beba ça c'est d'amour yebisa chéri na na Bruxelles wana mobile Kisinzora na Bruxelles Kisinzora zo mobile na zo mobile tene na moi sininga mobile na Facebook na Facebook tout na Facebook na 52 ans 52 ans Bogar à Belge
Ah non, surtout qu'on peut être poto no kisinzo nga ki ah ntamela ngai. Ta yo mondo so quiz poto ngo kinde o zo ko seba tuko. Na pesi ya Jagi Pierrette ebene ba mota tro. Moi sa mwindo sukali ya motema ya Willy. Na pesi ya matu idol motema Deborah Bofando, ya Jean-Jacques Panya Pembe na Suisse na lingo mingi, Josephine Mengi, Céline Mwisange Selo na Washington. I love you place aux Ali Body Kiro na Nashville. Tina. Et on peut s'il y a répétition pété hein. Ouais, parce que répéter ah na hôtel Borev na Barumu na Itaga, batutu bayebi yango na lingi batutu mingi quoi. Donc ça fait moi plaisir car je me dis to yamaki bango ba beta somelo moi suka poto kabwana bango ndezaka toujours. Bien notre chef fidèle quand on est au Sakibino, Toto Yambela Bino Kisinzora, pour mon agiska to solo qui naie, abetaki swimming mi masolo disque naie et puis ameka qui pe ko solo la pe na masolo tout à présenter pe banze monaie et puis na producteur naie, bon moi to kundola ki mingi. Quand moi je tiens à remercier mon batunios batali biso partout dans le monde, mère Mila, mère Boss Bella Dinganga et pourquoi pas vraiment naie moko vraiment Mariso qui a fait ce bambou de Sigo, on a changé stratégie en haut. Mariso qui peut n'a pas ce bambou de Sigo Zali. Encore merci peu de sous bongo na Daninzila na Irlande. Un grand merci. Pourquoi pas na yé moi babing na ko mettre fistolumu na pesa mbote na ba tout vraiment balinga émission talo et puis bo s'abonner na www.talonews10.com. Un grand merci na Neville Poutou na Tantine Botala Tala na ba ituma Botala biso to ba mingité to embela bino vraiment Kisinzora. Un grand merci na Mima Wetu Bella Ninganga Mima Wetu. Merci Malela de Londres. Mima Wetu Lisusu. Ah Mima Wetu, merci beaucoup. Kunga